Yo motoza kolelaka. Yo motoza kolekisa ba situation difficile. Kobanga te. Yo motoza kolela, yo motoza kolekisa ba situation difficile na vie na yo kobanga te. Des fois la vie, nzamba tikaka, nzamba permetaka ke toleka kotana pote ba kokoma su makasi koleka. Des fois nzamba tikaka, nzamba permetaka ke toleka kotana pote ba kokoma su makasi. Ndeko na ngai. Donc un moment vous allez kolekisa ba vie difficile na vie na yo, vous allez kolekisa ba moment difficile. Kobanga te ba moment na yango te comme su makasi. Yango te comme ça lelo oyo kokoma. Yango te sala ke bato ba kamwa, yango te sala ke bato ba koma koloba ke muto yo me ndenge nini ye. Oui, ndeko na ngai. Donc message na ngai eza encore muke eza na mingi te. Ba moment difficile ozolekisa lelo. Lobi comme sujet ya bato. Lobi bato bakobeta masolo na baloba ah mais nzambo asambela kaza nzamba ndenge nini. Tala to mona ki akoma kote ya kokufa. To mona ki akoma ki na liwa. To mona ki kuta kotambola esute. To mona ninga zana kutu baloba ki pona ye sili ba docteur balobi ke sili akufa lelo. Mais lelo zaka muto bato so babaki akufa. Eza muto a telemi akomi su makasi. Eza muto akomi ko aider su ba oyo. Batangela bango te ke ba okufa. Ndoko nanga sepela koleka na moment difficile. Moment difficile za lezo sukola o mémoire. Moment difficile za lezo sukola yo. Moment difficile za lezo ezo kolisa yo ndeko. Moment difficile ezo komisio koma su makasi. Ndoko nanga sepela. Donc message na ngalo baka sikonde yango. Message na passer pour na quelqu'un yango. Merci. Na lingi bino mingi. Place nos bozali na lingi bino. Nazara na ki para tenter. Place nos na kuta na message nzambe so bimi bimi. Place nos na tambola, reza na forêt, reza la nine, reza na bus. Place nos nzamba o toucher mutema na ngana lo bala passer message ne na pasara. Que Dieu vous bénisse.